Mbote na Babakuk nyonso de partout. Les adasa chou oye. Les Abakuk oye oye oye. Bo continuer ko s'abonner massivement na katia chaîne na biso Adasa Temo TV. Bo sotaka ba pibité yangwana important. Bo talaka ba émission banda ne bandeli tina suka. En tout cas, lelo tozana mwa regret moko boye na kati ya mitema na biso. Regret yango eza nini? Ezali ke tozopekisa Babakuk bokendaka kotala ba émission ya bato te. Parce que tango bokendaka kotala ba émission ya bato, soko silisi kotala boyaka awa na ba retour epa na biso na ba appel na ba boybolo ba bobozongisa bo bozo komisa biso maboma. Botika kokendaka kotala ba émission ya bato. Mama na biso sila azwa succès na yete na sima famille boma. Azwa succès na yete po na groupe Simba. Mais azwa succès na ye parce que azie loko c'est dans le sang. Yango azwa succès na ye. SB mutute atia SB loboko kende za boye azopesa kaeba idée akomaka ba film te. Azalaki inspiré par Jésus. Akomi ba film na ye nyonso ye moko. Ba film na ye epesi ye ba trophée oyazo mérité ango peu importe maloba bato. Alors nous étant les Abakuk, quel est notre devoir? Je vous rappelle toujours, quel est le devoir d'un Abakuk s'il vous plaît? Les devoirs d'un Abakuk, ezate kokendaka na ba live ya bato. Otali kuna et en plus mabe na bino ezanini. Otali kuna émission, omoni ba fingi si la balobeli si la mabe ba fingi biso Babakuk, ba fingi SB na suka nango pe ozui commentaire boti ko finga si la. Yaya, yo mutu oyo lingaka, est-ce que koki otal ngande na zabo na tala ba émission ya bato te. Même ba émission na vandi na ngaka bo na tie émission mutu moko na yebi ka finga asila na banjo tala na kokate. Na kokokate, comment ça fait-il que bino Babakuk, mama oyo bino bolingaka bokenda bisika bazo finga ye. Bo sala ngo na ndeni bo expliquer nga Babakuk, ata na ba commentaire bo sala ngo ndeni. Ovandi penzo ozoyoka muto lingaka banda babanda ki osasa etipe osilisi live tipe osilisi émission ozio komi kuna boti ko finga sila obieto ozio komi kuna sila SB ou rien. Yaya s'il vous plaît toza la bato totika comportement wana botika kopesa bango makasi ya kofinga silo moni soki bino bozotala bango te bango bakotika kofinga. Obi pourquoi bango ba continuer à kofinga? Eza parce que bayebi ke Babakuk baza faible. Babakuk nde baza bongo baza faible. Tango bango bakofinga bino boko kende kuna boko réagir. Mais so ba moni ke banda babandi ba live na bango Abakuk moko te akoti, Abakuk moko te afingi, Abakuk moko te alobi kuna bakotika kofinga, bakotika kombo asila. Je vous dis. Alors arrêtez. Film na biso yangwana eza na nzela nouveau départ. Il faut tous la concentrer na katia nouveau départ. Les Abakuk, toza na posa ba film na biso esalaka ba 100K chaque épisode. Alors pour na biloko wana nyonso esala, mais il faut tous la concentrer na loko o biso toza na ngo posa. Comment ça fait-il que toza na posa ye loko mais tozo kende ko se déconcentrer na makambu o ezanga tina. Toza na posa il y a deux. Le premier jour, épisode na biso ya liboso esala 100K. Alors toko sala nini? To banda déjà to yekola musala na biso ekoleka ndeni. To sunga sila. Sila zo la biso ba contenu ya kitoko. Aye la biso musala ya kitoko, image ya kitoko ozwango ka na sila bisala officiel. Ba théâtre kitoko ozwango ka na sila bisala officiel. Ba meilleur film. Ba meilleure histoire. Ba histoire ozo ya po ikango la biso. Elongo la biso ba milimo mabe. Alors toko soutenir sila na biso ndenge nini les Abakuk. Na lobela bino na pasi na motema parce que Babakuk bazo tindela ngai ba like bazo tindela nga plutôt ba vidéo oyo ba émission oyo bato bazo sala bazo finga sila. Siko eloko, je me pose des questions. Comment ça fait-il qu'un Abakuk ayebindeni ke bafinga kisila? Ayebindeni ke balobela kisila. Bozala lokola Yolande Magi na kati ya Washington Abakuk solo. Atala ka ba émission batute. Akenda aka na ba chaîne o ya yebi ke balobela asila bisal. Bozala bongo.
Maman na biso aya aloba silence. To tika. To se concentrer na kati ya SB. Abakuku moko yeba déjà que tant bazo lancer. Ceux qui ba lancer film na biso lelo samedi te, au moins appelle dimanche, au moins appelle lundi. Alors Abakuku moko yeba déjà que nga na laptop tanga na kota la film assis la 10 fois. Na Facebook nanga na kosala partage wana 10 fois. Na kati ya Instagram nanga na kosala ba partage na ba TikTok. Hey ya. Na ba Facebook na ba statut sali ba partage. Totika wana s'il vous plaît, pardon na bondeli bino na bolingo nzambe. Olinga kasila bisalo sepela na musala sila bisalo. Totika. Pardon. Bo continuer ko s'abonner massivement bo sotaka ba publicité, c'est très important.